Voilà, merci beaucoup. Adel Diogo Bagou Danger, toza toujours na kati ya Luanda, lelo ekoyinda mabe. Héritier Watanabe, lelo le 5. Donc musala toyelaki yango déjà migenye maboni. Pepele ken piana. Kimi ezali? Kokos. Lelo balobi jour pena oyo kino ba angolais tout ba ozela Héritier Watanabe, na habité yo commentaire konzana. Non, yumo zaki lobby. Ouais, fani ba molo ba to ba image fait le ba na place na biso moni juste aux ba déjà mingi. Alors là zo défendre artiste, toi de côté d'artiste. Voilà. Donc c'est important. Ba image fait le ba na place na biso do ba image ezali ba omona na ba internet na kongo promo yo poso la ba image. Voilà. Lobi omona des gars ba ngolais. Et bon là na Héritier. Voilà. Donc pour on la saquer. Leader Hazard reconnu. Na monde ya bangolais na monde na super congolais. Le Héritier na minso azara pour ba congolais te, avec na salo minini. Salo wana ka biso to ko sa moté. Voilà. Nous na bangolais, ba Nigérien ba na mboko, sénégalais, ba communauté belé quoi. Voilà. Donc moni ba fiche partout. Donc pour on se na mic a donné robot, on va pas dans là. Voilà. A donné robot. Et je vois massa na ma. Laisse moi voir dans tête, on va voilà. Exactement tout. Dans la Luanda, moi qui t'en fais. Donc j'y vais. La ville est le 5. Ma femme est là qui yango lié banda. Dotambola nanu. Ok. Donc tu sais moi d'esprit. Da watande makambo. Watande makambo donc. Et puis Angola, c'est la première fois. Non, Angola qui toque. Les lomo, ils ont ma casse. Mais tous les jours, moi, là, la casse. Voilà. Le temps pour un abisso. Non, on va conduire. Ah, à bientôt là, on a plus de 15 images déjà dans Adel Diogo Bagou Danger. Adel Diogo Bagou Danger Nancy Azolanda Biso. Venanga Gauthier mascotte. Venanga Gauthier mascotte. Jimmy Bella ou venanga Jimmy Bella ou Yoyebi. Otambola. Nani? Massa Jimmy Bella. Ah, venanga moi Mirajab. Eh, bazali, ba venanga ba Luison Mbata, ba de Paris, ba tu bazé belé. Pourquoi na biso? Pourquoi na biso? Talaka totambola. Ozala lesa. Migenyema. Na Angola na moni ça va. Ouais, Angola biso za tout tranquille. Tout le sana ah. Voilà, na ba roi bilamba. On reste le Chivulu, Junior Ikomo, le salaire de la mission. On a fait un peu de Angolais. Ah, Angolais, mais à solo Balenga la guitare. Mais t'as il y a attaché des presses, il n'y a pas le petit. Voilà. On a tout le fait. On ça me colle sur un voilà. On est ensemble avec des image tout le monde a mis gagné mayenda sala ça ngo ma photo qualité par rapport à chez donc voilà Célestine VIP totambola na biso totambola Angola ngo kitoko nasi asko tokoti ko 10 on a battu bazana Angola quoi combien na ko toko tantra ya ko 10 ko 10 za ero wa chateau quoi voilà là fini ça va être continué voilà à Congolais ba Sénégalais ba Nigérien ba Gabonais ça la coupe à dollar na fini voilà la fini au ero wa chateau quoi voilà les qui est là matongea matongea na ville pour là non ah nini château rouge dans le château voilà où ça est le château totambola na biso donc ça est le château pena change dollar pena c'est il a non
Voilà. Awa nde sikoyo soki non nanga photocopie. Awa nde sikoyo soki oza na dollar naza na photocopie. Awa nde soki oza na dollar oyeba change na to ate ya bato ya salite te on est ensemble donc mais félicitations à l'élection de ma délégation tu es belé qui journaliste ba la mboka na biso oyo c'est biso très bien na ka ma Monique azala ba kotot ngana ba Monique en États-Unis ngana neza alors ah tokende to mona nanu putain tokota ngada ma Monique tomona tokomana nganda ma Monique ma Monique na Luanda ya mama Monique na Luanda totala nganda totala biso bien lekina nte tokende na ndenge exclusivité ngada mama Monique na Luanda akenda sango mais akenda sango 3500 c'est la bien en dehors avec jogo baguda nzete yo ebika yasi wa mwana mokonzi akala mwana poto atongo voilà bana babota mwana poto nzingo grâce au sacrifice sibe position ndule ya lelo mona ondeni trop de victimes lelo trop de victimes on m'a plein on hérité wata et quand tout ensemble m'a plein hérité c'est ouais raison partout tozokende partout tozo tokoyandule na kanda habite sali wana lelo ebima mukie te nabona ngana sa ba commentaire belé ntako ba commentaire belé ma eza Francis Baya na Dadimula na sap Nigema eza kota mamone non tozona tozona la droite Mamoni torani ma Félix voilà même avenue voilà opena na château rouge na biso akini couloir les châteaux place va changer ba nyota otambola l'aise Célestine vient dans la Louison Mbata kala te tozoya ba Cape Town wana vient dans la Louison Mbata de Paris yo yebi Youssouf Pourada yo yebi Youssouf nasi Trezege Muzala Zela Trezege Muzala tuana nzala tuana na nzala tongo totola mbuka tu la vraie pour lianano pour anzalate pour vision ya bien auto ana ngo richache libiso dans ya tozolia tu devrais pas gueuler pour mettre les bijoutiers les millionnaires en France les bijoutiers alors vous mettez mon amour na balar na voilà Gelok Umberto grand bijoutier Gelok Umberto voilà Wachani Umberto voilà na boulevard Saint-Martin ndenge siko tokenda pa be dombengi ba vient na so ba cardo so mwamba totala nanu yebe Gelok Umberto vraiment n'habité. Est-ce que tu joues aussi au Monopoly avec de vrais Kwanza? Voilà. Vraiment n'habité quoi? Autant comment on a vu trop Paris, Angleterre. Ah bah oui, voilà. Papi Kelly, va compter mascotte. Adel Djogo va goût danger. Adel Djogo va goût danger. Maman va sur la direct. Pourquoi Arafat Makizembe? Koko Arafat Makizembe vraiment n'habité quoi? Voilà. Parce que maman tout me bâti là Koko Arafat Makizembe vraiment n'habité. Voilà. Comment tu as vraiment parlé Moussoueli moi propre? Voilà. En tout cas, donc il est faté. Oh, tu es voté. Ah, le grand bijoutier. Babi le grand bijoutier. Gelok Umberto. Na tourné na caméra na nga donc to kota awa ba place ba homme d'affaires aminene Angola. Gelok Umberto. To yesheye po bana Kinshasa ya bolanda biso bo sentir pena que non awa place masolo ya bijoux et fandi. Voilà, Gelok Umberto. Boni papa. Depuis que tu as belle lanzela donc il est grand bijoutier Gelok Umberto. Donc bateau ba fandi sa idéologie na kati ya Angola. Pour bateau ba Angola te ki aiba. Ya fandi sa je.
boni pe moi bien bato baolanda biso toyaki kaka todécouvrir mosala osalaka. En tout cas nalobi kaka merci la surprise osunga mpe plein de makambo nazolinganaki esala voilà surprise amo toka na sepele nango voilà maison pena nagesaki likolo na osala te affaire kaka mwa makambo moke fo basala mwa entretien te entretien eza problème te eza mboka toye koluka te batiaka yango bope tomonasi te Adel Diogo Bagou danger vie nanga Jimmy Belau bato baya basomba mingi kaka basonete argent eza place artiste quoi voilà eza place art art tout oza nango besoin voilà pendant bana marti voilà marti eyebi angola daya confirmement donc on a tolobaki toleka mboko boye te fo tomona mpe bapatron mboko bakongolo bafandisa idéologie yango toyaki kozwa yo quand même exclusivité ya live esala biso toujours bien vie nanga luison mbata wana besoin mpe nosomba mpena babijou ya propre mpena partir ya ngola ekota fe edesedi gelo okumbetu aza wati gelo okumbetu mo bambote bandeko baolando partout bon napeka bambote na bino ndenge boye talaka babi liboso tala bato baza na présent bambote na bino en tout cas merci na surprise avec papa mingi nyema journaliste oyo ayebi masolo agelo kumberto simple kabatebele esi famille na nga na kisasa famille kumberto bota tro bana nga na Paris bana nga na Congo bana nga na Afrique du Sud voilà côté na bino tout donc papa ça donc ensemble gelo kumberto biso totambola na biso yo ebikaka bamonaka pato bazongaka maboko pamba te yo za mwana nzambe totambola na biso nyonso tosala ezoleka na système ya live po tozokende nayebi te apesaka na misa bato te parce que public yapesaka mbongo ebele eza caméra toana ngolapesa babifo koboma caméra boskize biso vie nanga kotie mascotte boskize biso Juvenal balimbisa biso ti mbongo tolingi tozwa balimbisa biso ngai bakomona mbongo te bakomona mbongo te gela kumberto merci yotambola tokata mpe kamera te tokamufle kaka gela kumberto asololi deja kitoko Adel Diogo Bagou danger tokende na soboy Adel Diogo Bagou danger gelo kumberto asololi deja vie nanga Jimmy Belau boyebi masolo vie nanga Jimmy Belau yebisa mwa mirajabu yebisa choisi matata vénérable grand prêtre choisi matata vénérable omona ina chims kabengele voilà omona ina code mondial ya Willy Musheni kibodiabulu kibogege voilà donc awa eza koyinda mabe lelo bana ngola bokozwa exclusivité bondia la team Iwata ba présenter bino pe mwana ya babi ya Shokoro azalaka Angola de choc ça balimbisa biso po check donc on se vote masolo ali voilà carré Adel Diogo Papa Rafat Angel Moussaïli Makizembe voilà Angel Moussaïli Makizembe yo yebi Solange Sompa, Maman Moïse depuis quelque part, Bibioli, Bixalo, Adel Diogo Bagou danger, et Poucha et Mangenge, la mère is back, baby confort, la famille de Chatiam Koro. Mère is back, donc, et Poucha, Mangenge là. N'habite quoi, préfim maté, voilà, il y a chose que Poucha, la joie Amado Pichuna, merci beaucoup. Fabrice Mola, voilà, on a trop de temps. Odilo Mampuya, Yezo la London, Paris. Succès Kassongo wana Masana succès Kassongo. Panama, succès Kassongo. Puis on fait ça na Panama et tout, bon, la biso quoi. Succès Kassongo. Ah, bonne photo, comme ça des photos. Photographie.